Solution et amis. Et pas y'a Patrick Malois Vengi. Pompe funèbre. Global Service. Du jamais vu à Paris. PFGS. Pompe funèbre Global Service Val-de-Vione. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée Pompe funèbre Global Service s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres. Salut la famille, ici c'est Kabose Boulembi, RDC. Je vous donne rendez-vous demain 25 pour la première anniversaire du général Defao. L'invité, Bankale, mais surtout, il y a Paris, il y a France, Belgique, Hollande, Allemagne, Bouya et Belé. On a première anniversaire général Defao, et Zande Lobio. Moi-même, Kabose Boulembi, je suis de la partie. Famille Big Star Mobimba. Tozalawana. Famille musicale. Obalinga du général Defao. Soutient toujours. Toza Rosela Bino Lobby Tozalawana à partir de 18h. Mbote na biso bana mboka ezali ngai moko kati na bino DJ Dollar, l'artiste polyvalent. L'homme du passé, du présent et du futur. Bande connaît juste pour nous faire un petit rappel. Donc, ce que quand si bien, il y a l'équipe Moko, Dr. Kobung Samoko Katinabiso, Moyembi Monene, Papa, Yaya, Moninga, Nakata Batembele, Tobeng Bongo, des fois au Matumono, Tobi, Général, des fois au Tobé, Général. Donc, samedi, il y a le 25 février, au Banda 21 km à Tongo, l'adresse 5 rue Henri Gerson, 92 600 na Anière. Toya pena ebele, ba musicien, ba comédien, ba maman ya Château Rouge, ba papa ya Château Rouge. Et bandeko bakokuta Belgique, bandeko bakokuta Bundes, bandeko bakokuta London, zonga ba Luxembourg, bakoya poto sepela lisusu plutôt kanisa. Mobu moko ya moko kati na biso général Defao autaki kotika biso ngai na bino toyebi impact nini viwana azalaki nango na kati ya mboka na oyo etali masolo ya koyemba. Donc na ye lisusu nasala rappel bapandisango na situation baza na batoza ebele. Papi Biba azali Guillaume Aïdou le mannequin de Paris azali Flori Mamengi azali, José Dikreno azali, mais yo biso odi sango, yeba biso kopanza yango de telle façon que tous à la vraiment mukulwana ebele na pokowana na bandeli lisusu. Adresse ezali 5 rue Henri Gerson 92 600 na
ville ya Anière. Date eza bongo le 25 février ya mobu tozali toya ebele pona kokanisa mobu moko uto ya biso mpaka mbiaka autaki kotika biso tobengi bongo général de FAO Jeune. Je compte sur vous. Merci, merci, merci. Check. Yo za fin mutaleki oza te oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki. Yaya de FAO yokei ata elaka te yotiki biso na pasi na mitema. PDG Jonga Okula, PDG Golf Kizola, Wadon Fumu. Chouchou na tati la leli liwaya mabe yo yo liwayo mabe yo 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 memeli biso général de FAO tango ekokaki te yo tiki biso na pasi na mitema wo mawa Jamari Malomba aleli yo Antoba Jacques aleli yo Il est maïndo, les mannequins. 5 étoiles de love, le véritable diamant noir, c'est le Wumba. Liwaya Mabe, yo yo. Mon général de FAO, repose en paix. Zinga Kemba Alelio. Yaya de FAO, Wenda Kiambote. Edino image Aleli. Maître Jipe Mandamuna Chaka Zulu. Geni Warama Samba na Jino Bilele. Patrick Massidi, Tedis, Bessie Melenga Pro. Allah, tu es encore pris général de FAO. Lui encore il est mort. Général de FAO Matumona. Lui faisait plaisir avec sa musique. Il remplissait les stades à West Afrique. Mamadou Diallo plaire général de FAO. Koulibaly plaire général de FAO. Nous on aime général de FAO. Eh, le Wegba. On aime général de FAO. Son dansement. Son habillement là. Et son chantement. Ah, là. Mais son nom. Le Wegba. Général de FAO, mais son nom. Si Amolex et Benoît. Balobaka moto vani na ye mabeto malamu na ye koyeba yango mokolo liwa ekoyaka lokala se mopepe wana okoyeba yango te o Def de FAO pinzale tangi na miso lokola ebale ya Kongo toleli Patrick Malwavengi ya Willy Sionga imbattable tula mboma. Général de FAO yokisi biso pasi mingi na motema totikali lokola banetike bazanga baboti c'est le chalet ntango ya liwa na yo kanga minga na mongongo lokola nsende ngai ya mafere na leli ya François okende malamu zambazala na yo okende malamu pe atona César Ngadi Adi Londolé Juiva Manteka TV, la Lion de la presse.
Zambalele lufwa lumbwa kidi, zambalele lufwa lumbwa kidi. Bana bame betu yungane, bakundi bane lusansila, nani kusansila bana bame. Ulutu Magellan, Kayaman, Barise Zuga, Dembo Wemo, Lamine Donfo Mosakoli, Chantal Ebola Mama Paradis, Nanou Diamant Noir, Blandino Sako, Ya Willy Kunda, Mateus Lissomba, Lixon Kangi, Ambara Kousiama, Maman Nisha Superette du quartier, Maman Irana Bengassi, Emelema Lolo Lorraine, Liliana Mandangi, Junior Moyo Chambre du Commerce, Junior Senda, Bakundi Bane Lusansila, Nani Kusansila Bana Bame. Solution les amis, et paye à Patrick Malois Vengi, pompe funèbre, Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, Pompe funèbre Global Service Val-de-Vion. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée, Pompe funèbre Global Service, s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres.